HP Media. Ndeko, webi, nazaki na problème. Tana bali mwasi, na tobandi kofana mwasi. Aya poti mwana liboso, aya poti mwana mibale, aya poti mwana misato. Na mala, nazoki elombango, bo, émission za minute. Ndeko, webi tobandi kofana. Zoka ezaki na puissance moko ya mari devait vendre na kati ya famille. Oye bandaki ko dominer. Après nabandi ko vivre makambo nabandi ko vivre mwasi ya bandi malade. Jona ina bisa mutu mo famille soki ne ko kota. Oso ki ne ko tia lokolo est-ce que monde li nsambe. HP Media. Mais ngai na tikaki nsambe te. Nabandi ko sambela. Ba problème na komi na monini. Mwasi akomi ko bela pamba na ndako. Zoka na kati ya famille esprit ya mari de nuit et bandai ko dominer na kati ya famille avec bango babala te mais kana yaki na longoli mwana mwasi oyo nabike na kobala ina suye zoka bitumbe bandi kolanda lokwa batiaki mobeko babeke bango bakokobala te ndeko bandi kutala bitumba mokolo moko tofandi tozotala tv na kati ya ndako madame ebisinga mi papa ndenge eza ko namoni fona kena kotala mama o mama nazaki quelque part esika mama azalaki azalaki na malade ebeta mama beta AVC alobaka te asali 6 ans alobaka te na AVC mwasi obi akende kotala mama ka nde ezalaka bongisa mama afin ke aya kosonga me ntango akei ake asali misala nyonso ya ndako abongisa asali misala asokoli mpe mama alati mama bilamba me lokola ekomaki ere akosonga na ndako tozofaa na liberté ekomi ere akosonga bino nalongwa lemba sala mwana azonga ndako me akomi akila douche oyo ya mama asokoli ntango abibi azolata bilamba atikali ni liboso ya mama azolata bilamba mokolo wana mama na bandolo bate pendant 6 ans mokolo ya mama alobi abimwana nga ozalaka mwasi kitoko boye nzoka ntango kaka luli mwana na ye mwana oyo boti mwana ovanda na ye okende kolule mwana kamwa bimbango okomi oloba bakokoma oloba nzoka ndenge kaka mama alobaki esprit moko ekoti deja kati na ye ndenge na biso boye bakotisa yo esprit na ndenge ya maloba na baparole prononcé na makambo suyo lobo oyeba te esprit mabe ekotaka kre banda mokolo wana ntango aye na ndako tofai na ndako tomandi kosola betenga lisomita mama na kambo lelo mama alobi mama kambo nga alulinga bino aza mwasi kitomonedise nkeba eza makambo limo faut prier ndenge na biso ndeko mwasi ndeko mobali kosalaka sentiment te na famille na yo kaka o famille na nga famille na nga soki ezala makambo omoni ya molimo omoni ke koko tenir te faut telemela ngo na prière. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Dieu, Zambé apambola bino, peuple de Dieu, shalom shalom. Na liboso na bino, na bandako na bino, na ba téléphone na bino, na mituka na bino, kolo apambola bino. Yo lisusu, Nzamba apambola bandeko oyo bazo témoigner. Bozo mona loboko ya Nzambe na nzela na biso ya losambo, na nzela ba prière. Yango toye epai na bino, koyebisa bino lisusu oyo eza très important. Et avant tokotala makambo nyonso tokozanga te kokumisa Nzambe nzambe apesinga na bomoi apesi biso pema po eza na bato ebele bamoni su moko ya lelo te me ngai nanu Nzambe apesi biso pema yango elongo na biso tokangi biso tokumisi Nzambe kolo napesi yo merci bolamu mpe bolingo na yo opesi biso pema ebele balalaki balamuki te kasi biso tolamuki toleki bango na kitoko te na bolamu te bolingo no nde likolo na biso yango wana Seigneur tika ete mateya oyo totémoignage o Nzambe et la mitema bateau de la délivrance na kombo na Yesu tolobi amen. Gloire à Dieu na ko se présenter comme on a ngai pasteur Guillaume Mulemo et mosala Nzambe o Nzambe atindi to partager na bino eloko mo eza très important et Bible lobi boy l'esprit de l'Éternel est sur moi il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Yangwana na Luc chapitre 4 verset 18. Ne yangwana na memelio ndeko tozolobela o etali délivrance oyebi na vie na yo soki ozwi nanu délivrance te moye ovivre épanouissement eza te naloba na bana Nzambe monde spirituel ekontrolaka monde physique spirituellement soki olongi te spirituellement soki balongi yo
physiquement moyen olonga ezate okoki ko fournir be effort nyonso bakoki ko sala projet ba comme ce chef de l'état mais soki spirituellement oza kolonga te bakanda quelque part oza ba problème projet wana eko abouti na rien yona ne bisa mutu moko obi tango la na mateya tango lobaka amen tango osambelaka na biso nzambe amemaka délivrance déjà la kati ya vie na yo nde ovivre makambo na vie oyo eko se matérialiser ezaka par rapport ya prière tika nzambe apambola yo na biso toza na Luc chapitre 4 verset nango 18 l'esprit de l'Éternel est sur moi il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle pour libérer les captifs pour nakopesa bomoi ndeko nzambe apambola yo nangina ebisa yo nangina kota na témoignage oyo ya vie nanga makambo eleka na vie nanga oyeba nangina biso monde ya sorcellerie existaka ndeko soki osambeli mingi te soki osambeli te sorcellerie ekodomine yo pe ekolonga yo ndeko nga mutu kozomona nga nabalaki mwasi nabalaki lokwa bato nyonso babalaka lokwa mosala nzambe nake kobala na famille moko nzoka famille oyo nakende kokota ezaki famille ya baproblème ezaki famille moko badomina bango spirituellement papa azwa possession ya bana na ye avanda na bana na ye lokola adomina bango lokola mari de nuit ya kati ya famille papa adomina atia mosisa na kati ya famille nangina bisa mutu molandanga ndeko mabala oyo soki nobala famille oyo soki ne kokota oyebi bango moni mwasi mais oyebi te famille na suda famille nini oyebi te so bakota na alliance nini ndamu tunazo teyo makambo ngamu tunazo témoigner oyo nangina biso ke nzambe aokangola yo olanda biso na mateya oyo zwana no numéro soko landi omoni ke eza intéressant obenga biso tokosumola prière nata na expérience ya makambo na kuta na bo obenga biso na plus 243 85 88 17 579 plus 243 85 88 17 579 voilà so obengi ozwa ngai pasteur Guillaume na équipe mon intercession automata ngomba kokende kobondela mpona koluka délivrance ndeko oyebi nazaki na problème ta nabali mwasi na tobandi kofana na mwasi aya boti mwana liboso aya boti mwana mibale aya boti mwana misato lana malamu nazokelo mbango po émission eza minute ndeko oyebi tobandi kovanda nzoka ezalaki na puissance moko ya mari de me vanda na kati ya famille oyo ebandaki kodomine après nabandi kovivre makambo nabandi kovivre mwasi abandi malade yona inamisa mutu mo famille ozokende kokota ozokende kotia lokolo est-ce obondeli nzambe est-ce que nzambe arévélé yo est-ce que osambeli nzambe yamoni bato ebele bakoti na baproblème azalaki na ye bien mobali azalaki mpe bandaki koluka mbongo mais bandaki akota na kati ya famille azwa mwana mwasi wana vie ebeba mwana mwasi azalaki malamu mais bandaki azwi mobali wana vie ebeba ndeko nakomi na baproblème mais ngai natikaki nzambe te na bandaki kosambela baproblème nakomi nango nini mwasi akomi kobela pambapamba na ndako nzoka na kati ya famille esprit ya mari de nuit ebandaki kodomine na kati ya famille afin que bango babala te mais nga nayaki na longoli mwana mwasi oyo nabike na kobala ye na zwi ye nzoka bitumba ebandi kolanda lokwa batiaki mobeko babenge bango bakoki kobala te ndeko nabandi kuta na bitumba mokolo moko tovandi tozotala tv na kati ya ndako madame ayebisinga bi papa ndenge eza bo namoni fonakende kotala mama o mama nazalaki quelque part esika mama azalaki na malade ebeta mama beta AVC alobaka te asali 6 ans alobaka te na AVC mwasi abi akende kotala mama kande ezalaka bongisa mama afin ke aya kozonga mais ntango akei ake asali misala nyonso na ndako abongisi asali misala asokoli mpe mama alati mama bilamba mais lokola ekomaki ere akozonga na ndako tozovanda na limete ekomi ere akozonga bino nalongwa leli masala ngo nazonga ndako mais akomi akela douche oyo ya mama asokoli ntango abimi azolata bilamba atikali ni liboso ya mama azolata bilamba mokolo wana mama na banda oloba te pendant 6 ans mokolo ya mama alobi abi mwana nga ozalaka mwasi kitoko boye nzoka ntango kaka luli mwana na ye mwana oyo boti mwana ovanda na ye okende kolule mwana kamwa bimbango komi oloba nzoka ndenge kaka mama alobaki esprit moko ekoti deja kati na ye ndenge na biso boye bakotisa yo esprit na ndenge ya maloba na baparole prononcé
na makambo suyo lobo yeba te esprit mabe kota kaka na yo banda mokolo wana ntango aye na ndako tofanda ndako tomandi osola betenga lisobita mama na kambo lelo mama lobi mama kambo nga lulinga bina za mwasi kitoko na bise keba eza makambo limo faut prier na ngina biso ndeko mwasi ndeko mobali kosala ka sentiment te na famille na yo kaka o famille na nga soki eza na makambo omoni ya molimo omoni ke koko tenir te faut telemela yango na prière yango nazoyebisa yo makambo ozolanda nga soki eza intéressant mpa na yo benga biso na plus 243 85 88 17 579 okozwa ngai pasteur Guillaume moto nzamba manga te pour la délivrance. Écoutez, le quoi na banda kosambela nazaki mutu ya prière na bande komata bangomba na kenda mangenge na sambela ka nde bakokanga te o esprit batiaka pa mwana mwasi eza mibali nyonso bavanda wana bana kufa mibali basila na famille na so bayeba yeko bala basila ka bakufaka ndeko. Écoutez, tango kaka luli mwasi azongi na ndako abetelinga lisolo abi papa tamaka mama ayebisinga na mwani mama bandi oloba nebisi non et ça problème spirituel c'est que ça le loko moko koti kati na yo anima kingate abi oloba abongo po ani olingo kanga mama na ndoki na kabi mama no ndoki te mais malobo na yebi et ça maloba bitumba nzoka ndeko bitumbe kotaki to bandi ko fanda après 3 mois moi moi soko mo déranger abi papa na songa pa na biso komba yo mwasi alibala ok songa pa na bino na ngina biso boy soki na fina yo o comprendre ko za kankati ndoka libala o bandi ko yoka posa ko ya mama o bandi ko yoka posa na songa kana famille ndeko koma kamususu o déjà longa pa na bino na libala na ndako na bino ko sala 12 ko sala 16 ans mais na libala ko sala 80 ans comment yo bandi ko yoka posa ya kozonga na yango ndeko zolandanga tangu soko mo yoka déjà posa na zonga na ndako na bomaka libala o ko boma libala te libala basolo akabara chaka et cause on a esprit zo réclamer yo esprit wana po ozonga po baluka ba bebisa yo ndeko moi c'est bisinga papa na zonga na ketala maman na ngana bongisa maman to soigner tes problèmes te na bisi to na mona ki comme dérangement akome so ba fanda bandi ko lela ki meza ki suna ndako te ta na moni dérangement côté na bi non boye na libéré nzoka bande ko luka ba détacher na ngai bébé qui n'a pas monté à prier, bébé qui moi na mobile a kani moi na moi yo en tout cas a toujours ko long a été ya na bisa yo soki na kata famille to na ndako no to moi si na bonde la makasi ndeko yo na za force na yo tangu suso mobile na bonde la makasi yo na za force na yo ndeko tangu na bisi na permettre na biloko zongi promesse ate moi si tangu zongi abandi ko fanda na mama azo bongisa mama azo soigner mama après 2 mois na ke kotala bango moko mususu ayebisika papa leo na lalite nazo comprendre na nzoto na nga ya bo mwasi na moni makile zo bimanga ebele na ebite papa eza nini na ebisi na bino toke l'hôpital ndeko tanto ke hôpital na hôpital ba ebisi biso babi eza mion babi fo ba opérer lokola baba ki basenga ki mbongo ebele $500 na bino le tala luka mbongo ba pesi ba kisha melaka ndeko to bandi ko fanda nzoka bitumba ekoti makasi babandi ko empêcher ngana zo mbongo te pour opérer moi na moi cité bitumbe kopti makasi na matingomba na ke ko sambela nzambe bisinga bibondela makasi pona mwana mwasi wana bazoluka yete bazoluka neyo na ngine bisonde ko nanga famille okenda okota famille okenda obala nazo tete po malibala na ngine bisonza na vie de prière po baluka kande yo baboma yo ndeko ngapu tunazo teya yo ngapu tunopesa témoignage makambo nazo ebisina makambo na kutena ngo ndeko tango na bandiko luka nzamba sali na grâce na eko zo mbongo tu eko kene na hôpital avant que l'hôpital ait aussi la crise makile bimie ndako mobimba ba eko benga na téléphone tama ke azomo na susute abi papa misu na mona susute ne place ka comprendre ce qui makila esili na nzoto ya moto esala ka ke moto baba ezala ba organiser musu ba bilio mususu na nzoto na ye ba organiser mususu ko sala te donc na nzoto na ye akomi ako mona te toucher ba ndeko sala te vie et bande ko sala te et puis bande ko bomba 500 sur moto ndela eko soyer na mende to ken hôpital ba tali babi makile comme na 4 grammes oh et ça impossible moto comme na 4 grammes mais tant ba tali babi ça 4 grammes non ba bande ko soir ba tali transfusion ba sali 5 sachets il y a transfusion makila ba si makila ba si makila si makila ay ko so normal la papa si ko na moni na komi bien na bi non tu dis ça docteur c'est la biso facture to so nganda le quoi to lele mu comme l'hôpital docteur tangwaye tu dis c'est docteur ça la facture docteur bina ko libérer binoté
faut naïba et l'eau connaît les autres, c'est l'hémorragie salam. Ce qui n'a libéré le quoi, tu 5 sachets. Ce qui a zongi n'a sur aussi là nango. Ndeko, nzoka bando ki bazo sala ba réunion, bazo lokandeli bako déstabiliser ngai. Lelo na ina te ya nazo bisayo. Bato bele fila ba ko mi déstabiliser. Pour contaki na famille wana, pour abala ki mobala to mwasi wana. Ya na bisayo, na bite o kabwana, mais na nzela lo sambo. Obiso to ko salela yo. Nzambe a kote lengi na kati ya libala na yo. Ya na ina biso so numéro na biso. Plus 243 85 88 17 579. Oui, tango docteur Atali abino faut lobby nango à côté échographie. Toi et ceux qui années à côté échographie hôpital parce que c'est makila. Balobi oui, examion. Donc ba affirmer ba examion. Ba précipitation jour au ça l'opération. Tu vas dans l'hôpital pendant 7 jours. Amela qui c'est makila. Ba zoki saka makila pendant 7 jours. Maintenant c'est quand toi zo saigner. Azo tia ba biloko azo saigner. Mais ba ebi koni ça biso abino faut pas intervenir yé. Et pour ça là, Mokolo va faire intervention chirurgicale. Bah côté c'est la salle d'homme. À côté banda 8 heures, abima 22 heures, s'il vous plaît. À côté 8 heures, abima 22 heures. Et là on y est les kaki. Na kati ya salle d'homme. Tant bazu ba passer la kati libu ba moni le côté. Ba moni miomete. Ba doté ba kamabi comment ton échographie to mona ki miom. Mais pour tout mona miomete. Nzoka na kati ya famille. Papa bandaki ko dominer na ndenge ya mibala na ndenge kindoki ya mobala butu ya mari de nuit totali boye eloko ezate ba minganga bakomi komituna esika ngazalaki na kati ya salle d'attente nazo prier na bande ko intercéder batu nyonso bande ko lekana batu nyonso malade so batalinga ba bien en tout cas moi mobali yoyo problème nazo sambela alors ta ba ekotala lokola moko na ba monga na moko abito sele ba soins intimes abandi ko sala ba soins intimes ay kotala ba soins intimes. Aïe comment la kenzoka na se azaki na problème ya utérus. Azaki na problème ya utérus. Ba di batali ba comment la utérus ndezaki na problème. Et ça là qui a ko beba. Ba ko benga nga batuni nga wi papa. Déjà boboti bana na bi oui to boti bana bisa. Ba bi ndeza ko photo 4 ya matrice. Pour niveau to moni matrice. Sinon te ako Sénégal. Nga la tuni ba mbi est-ce akobika. Ba bi singa oui akobika. Alors na pesi bango na permettre bango. Ba bi singa fo baksa mbongo. Alors tango et ça les kenabiso en baksa mbongo et ko sala ba ko bisanga ba bi non mbongo au pesa faut pesa $3,500 ndeko la poche nazaki na mbongo te na bandi ko benga batu ko loka moyen pour mbongo nyonso déjà silaki ndeko na ngina bisayo soki ba mari de biso kindoki et côté la kati ya famille na yo et ko détruire même finance ndeko mbongo ezalaki te na bandi ko sambela nzambe nazo benga baninga na bengi batu mususu na bengi na famille nazo ta prière nazo sambela nzambe babi singa bi kaka lelo faut pas intervenir babi suko passer pour la deuxième fois tant ba passer pour la deuxième fois ba kati utérus mais avant ba kati utérus na hôpital ko ezala ki hôpital on enlève maternité na Saint-Gabriel ba ndeko ba na musu ba na Congo ba na Kinshasa ba yebi na Saint-Gabriel babi non ndenge za boye ba benga ba docteur ba spécialiste ya gynécologie ba uta na campus ba ye ba gynécologue makasi ba uta na campus ba ye mais tango ba ye ba jusqu'au ba kati utérus mais utérus ne ba expliquer ba bi normalement matrice faut za munene mais ba mkuti lo comment mukie lo kola noyau ya avocat même si papa et ça impossible mutu azala na utérus azala problème na ni na boy utérus ne ko sala boyete mais tant ba kati ba jusqu'au ba kati musunyo ba kataki ba tira kata flacon ba tia au formol ba ju ba kanya ngo be ba pisa ba bi kende ko sala mo examen to ye ba soki za maladi nini mais ye ba longoli ba tongi bien mais tant ba otonga ye sur la kata salle d'op oya salaki akufi déjà mais tant akufi na kata salle d'op moli moneke amoni aoke na zamba mais tant aoke na zamba abolo ko ba tumoko ba jebise e komita na yote nzoka avake na zamba esprit na ye et bimi na nzote bi na salle d'op et ti la salle d'attente place dans salaki et ba ayoko azotala ngai ne pesa comprendre esprit et ça ba tumso ata kufa nzoka soki esprit bimi e ko mona mutu mais on a la pouvoir ya aussi mayote on a la pouvoir ya lobanote mais tant moninga na osambela nzoka ko sambela ngo ya mona yoko na ma miso kuna la salle d'op akufi mais koto azomona nga abimaki déjà na nzoto mais tant batalinga moninga na zolela nzoka ngala bande ko prier mais azisi ko azongi mbang esprit na ezongi
a continué na kula keti na salle docteur a continué na nzoto malamoko ala moki ba docteur bakangi ala moki neta ba docteur bakangi ba zu ba bimisi na salle d'op ba bimisi avant de to vandi et ko le kabatan na flacon ba pesenga ya malade wana ya musuni wana na ke ko sala examen na kende ko sala ba benga ngo examen anapat biopsie ba kende ba ye ba sala étude ba ye ba soki musuni wana eza malade nini na ngina bisa mutu moko soki mari de nuit a côté na fina yo soki ba ndoki ba côté na kata fina yo ba koki ko so maladi moko eza ma pe ba tia na kata nzoto na yo ya non sambela nzambe mutu azo na nga benga biso nzamba kangolo na maladi oya kufa maladi ya mabe ndeko témoignage to continuer nazo suki sa ngina bisa yo tamba ke o sala examen ba tel examen ba lobi ke eza cancer utérus ndeko cancer place malade banda place bitume banda na ngina bisa mutu moko nzambe akangolaka nzambe abikisaka suite ya témoignage ezali po émission eza minute nazo suki sawa tamba tayi ba beza cancer ndeko to vandi to bandi ko prier nazo sambela nzambe mais na ko kutana makambo mais tango to komi na campus po batine biso na campus na kata campus kuna docteur moko ayibisinga bino ndeza boye fo ba kende na ye akende na Inde na Inde nezo sila esenga $6,000 mais faut pesa mo di ko pesa mo lelo po lobi mo kende ndeko nazaki suna mbongo te nazaki na choix te na osambela nzambe ayibisinga papa kolela te tozonga nda mais tango tozonga docteur mo abenganga bi frère nangina aider ayibe peteke na mosala nzambe abi lobi yaka na 9h yaka lobi okutana ngai ba pesinga place na ngo pesa adresse hotel na ville abisinga soko eto okutana apesinga carte de visite abiso na ko aider pour voyager ndeko ngaka ntia tamusu ko aider ka ya bongo tamusu nga pesa nga mbongo tamusu linga aider nga ya yoki mawa mais nzoka na 9h lobi na kei tant na koti na moni na ke okuta bato bafandaki na esika moko la kisi bango carte de visite ba bisinga bi oui eza sur rendez-vous na bi oui ba la kisi tant na koti mais tant na koti na moni esika ngo bato ebele na tali na moni eloko bangi senga pe kamu senga na moni triangle renversé et puis na moni ba sino ba tianga ba pharmacie ya serpent ndingi liboka na moni ba tianga na tali ba mwana bi non nzambe siko na za sika bien te mais bato ne so mona ki balati ba rouge et na moni nombre bato mo koto ba zaki 18 koto bato balati ba rouge alors tant na koti ne basal batie papier moko ba osala CV soko sali CV okoza soko osala kwa coup de pèse ozu makila CV ba beta on caché na makila ba tie makila alors tant pour tie makila so tant na tali na sali CV mais CV na likona komaki JC Jésus Christ na boki ko komande so pona mona de Jessica na côté Jessica mabe nzoka famille ba ne ko lukana bondoki lokwa ba luka ba bomanga ba kokate ndi ba so luka ba memanga na ba biloko moko pour moi na ténèbre ko ça na bisa malgré bitumba soki ozana fi de prière ba kokayote ya na bisa mutumo bega biso to ko compte so ba prière o ko comprendre pe témoignage na on continue ko et aussi là o ko pas ma kaminza pasaki na ngam alors tant la moni déjà na moni bongo na tuni bato bazaki 18 pour nombre la bande ko baté mais 18 bazoloba na tuni bango ba bisinga bino ndesa boye bazo pesa $20,000 mais avant faire on pesa $20,000 faut au compte na labo nzoka na labo to na au compte bazo so bibali bazo coucher bango lokola basi ba coucher ko na ndenga sima siko bazo semence bango ba bwaki kati na yo tamba bwaka semence tango bima lokolo za nouveau venu na nge ba benga newcomer donc bazui lokoza nouveau venu nde ba ozo ba peso $20,000 mais ozo ka ba séance sur ma notion parce que la 20 000 balles temps on s'en a faire voyager moi aussi mais tant que vous comprenez que ça science occulte ndeko dans les mêmes bisayo kanama la yesoyo kokele musika te kokele kubanganga te kokele science occulte te yeso appelle ça nyoso la moposa a tout ça la malade yesu masi abiki ça tant que vous comprenez la science occulte ndeka ko senga la bisi mutoyo abande ko koma biso na benga la bino ngaza pour ça $50,000 bino $50,000 na science musuma bino 20 000 ko ate maintenant zo manana na kanisa bi après na koya ndeko tamba libenga abisinga bichata print za makila poetika na bino na kin na print signature na oya otiasima mais tangu ba bimisinga na bimi na bandiko yemba na bandiko kumisa nzambe ndeko na zolela mais tangu na zolela nzoka na bandiko zoka na nzela nzela na kanisa na zaki na TV moko munene na 60 pouces tima na ebandeko ko coûter $2,000 na kana biso na komi na ndako na benga ndeko moko abanga pia na $2,000 azwa TV wana mais tango na zoya nzoka ba esprit o ba mona ki ke makamna bango eshiwe ba keti na ndako bana ba ndeko tala TV ba mona mbala moko TV panzani pa TV panzani
Devons na zokana na ko teka pour que traiter moi si. Na osuki sa ndeko. Na ngina yebisa yo. Kangama na nzambo yo. Ndeko soki prier te menga si na kufa. Alors tana ke kuta TV, tana zo nzamba zo bisanga makamyo so kuta nango. So komi na ndako. Komi tungisa te. Na koma bana bana kuti bana baole la kati mama ba makufi. Pour na tika ke déjà cancer le ba tofi ne zo bima. Ba pied zo bima na se. To si ça ba pampex. Na mukoma no si za paquet ba pampex. Pour achana se. Pour cancer déjà les tofi ne zo bima. Ba pied zo bima. Déjà nini na ye iteris na ye place ba kataki. Ils ont déjà endommagé. Place ba kataki et kotaki li susu. Cancer est taboli sur ton bimba. A comment ta mwana ba tofi na ba pi. Et so bima ya tango le suste. So continue na kuna ngoyo ka solo. Ba tumanda ko kota na ndaku te. Sola ko pola. Mais mukomusulu na zongi na ndaku. Na moni TV panzani. Na kuti bana ba ole la mona bise avec papa. TV rupture pasuka. Et pasuki de pasuka pamba. Ndeko biloko na zaki na saki na zaki na oki mamo fongo na maboko. Donc il m'a beaucoup dit que les compréhensions à tout ça à tension à côté AVC tant que pour les sangomoko ne les comprend que malade ou soit à côté et ça a bien été nous sommes monde à tenir ba ngaba beta na AVC na moni mbala monde nzambe bisika côté na chambre ko si ma TVT ba na glorifier nga na côté na bando ye manzambe na bandiko yembela nzambe to banda na yokala kolo nanga papa nanga Yesue to uti na yo mosika na bave na ba retraité koluka yo na ba jeune prière ma balongo na se zela ya pake zela veme kemona yo zambe nanga na suki sa bele mengi to sambela kemona yo zambe na oyo sali ya mingi zamba giombe osali ya kokamwa na bomo inanga nangi to sambela na ndeko yo mto la problème so numéro na biso 085 88 17 579 benga biso na WhatsApp toko sunga na prière to dans l'équipe à prière toko continuer suite émission za minutes to suki sia wandeko nagi to sambela na yo nagi na bonde na yo to balo boko à droite siko swami yo mutu ba problème zo dominer yo mutu monde na télé zo dominer nena biso na satana akukanga te nzamba longi sanga bandoka ya famille ba kweya bandoka famille na balela ba kweya na olinga nzamba kwesa ba mari de la famille na yo nzamba kwesa ba mari de ba femme de nuit et si on compte sorcellerie et kweya to balo boko à droite nagi to sambela na yo osali ya mingi zambe giome osali ya kokamwa na bomo inanga kemona yo zambe na wabolinga na yo wetiningai na gumbamela yo na ntomola yo na yebisa yo misala na yo boninga ma nekonga soki Yesu te besi na kufa bandoki balukanga bamonanga te balukanga balonganga te science occulte na kota te à cause de Jésus tika Yesu Masia kangola yo to baloboko nzambe anguya nyoso na bondele ndeko akanga mina malade ya kindoki ya ba mari de ba femme de nuit ya monde à ténèbres tika to loboko ne bana ko kangola ndeko aleli mingi lokola nga zamba lola ubimisa na libulu abakosi bimisa na libulu abakosi kangola ye loboko nzambe simba yo et kangola yo na kombo na Yesu tolobi 3 fois amen 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 benga biso nous sommes disposés ya kobondela pona yo ya kosungola prière na plus de 243 85 88 17 579 soko bengi okozwa équipe na biso prière okozwa pasteur Guillaume moto bandoki ba luka ba monate ba longate témoignage to continuer témoignage deuxième épisode de témoignage ezali troisième pezali okoka makamni nzambe asalaki suka nango ezaki ndenge benga biso nzambe akozanga te na kopambola pe na kosunga yo toza disposer toza wana pona yo pona libota na yo tika nzamba pambolo ndeko mbali ndeko mwasi tika nzamba pambola yo libota na yo kimezala otikali na kimia nzambe apambola bino. HP Media, la chaîne qui vous édifie.